Merci Nabino Bande Kobalandia, Bo Sambe Nabiso, Lo Sambo, la Angelus, Tokoko Ba Malongi, na eteni yangwa ibale, Olokota la Lingala, Kwamba Mituna Nabino, Bino Ba Boko, Kabiso, Pe Boko Landabiso, Nanzela, ya télévision Nabiso, YouTube, Radio Maria, RDC et Kinshasa, Bogo Komelabiso, Nzela ya Nkoma, SMS Topé Nanzela, WhatsApp 081 99 66 098 Topé Kobianga Biso, na 082 016 35 12, Nzela 090 68 16 742, Nzela 084 10 78 364, Trouyamba Binope Lokola, et Nzela ya 09 98 23 97 23, Toko Kabolana Bino Makanisipe, Monsieur l'abbé Albert Mbole a Kopé Sabiano, na Mituna Nabino. Bonjour, Monsieur l'abbé. On peut commencer à demander la prière, dans la prière chaque jour, la bonté en sachant que Dieu renouvelle ça chaque jour. Ndeko Ani Nzenze, Outo Paroisse Saint-Albert. Merci Nandeko Ani. En fait, renouvellement et bonté, c'est par rapport à Nzambe et Moko. C'est-à-dire Nzambe, c'est une manière de parler. Il renouvelle sa bonté. C'est-à-dire Azaneka Kabolamu. Azaneka Kabolamu. Bisonde, côté à biso batonde, to sengeli ko lukate, to zala, to tikala bolamu. Nzambe azali na ndenge wana, Nzambe change kate. Azakate lelo azali bolamu, lobe azali bolamu tete. Biso batonde, to nyoko la kalikabo wana tie kati na biso, libongi wana tie kati na biso ya kozala ta bolamu. Ya kozala bolamu, to pe ya kozala motema molamu. Yango wane sengeli na biso nde ko sala mwa makasi wana, ya kotala, tango to kotala bolamu bwa Nzambe. Ndenge zali kozala tango eso likolo ya biso bato. Mokolo na mokolo azali ko batela, mokolo na mokolo azali ko pesa bokasi, mokolo na mokolo azali ko pesa bilei pe bongo na bongo, esengeli ko memba pe biso na koluka te tozala pe bolamu to pe motema molamu tango inso. Donc mosala wana to pe grâce ya wana to kosenga ngo na losambo, kosenga na Nzambe te Nzambe pesanga motema molamu. Nzambe sala te nazala tango eso motema molamu. Moto akosenga grâce na Nzambe akopesa. Nzambi ya kopesa na biso maemaso to sengeli na yango. Na nzela losambo okosenga likoki ya kozala pe ya kotikala motema molamu lokola Nzambe azali ta bolamu. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Tokozo ape makanisi ya Papa Jano atindela ibiso lokota la lifa lancé. Faites du bien même lorsque l'on taxe des intérêts calculateurs. Faites du bien tout de même. Dixit Mère Teresa de Calcutta, Papa Jano, président Carme, paroisse Saint-François de Sales. Merci na Papa Jano. Contribution kitoko. Longoni ya papa. Merci mingi. Na sima ya Mère Teresa Calcutta ezali bongo. Ezali sendenge wana. Kosala bolamu. Même ata soki ba calcul soki ndenge nini to sengeli kosala se bolamu. Atako bato bakoye koloba. Atako bato bakoye kokanisa. Kolemba te kosala se bolamu na bato. Kosala se bolamu bandeko ndenge Papa Jano auto loba na sima ya Mère Teresa ebotaka mbuma na bomoi na biso bato. Bolamu oyo yo sali na moto Nzambe akobosa na yango te. Tobosa na kalikambo na te bandeko. Bolamu oyo tokosala na moto Nzambe akobosa na yango te. Soki ozali mokambi okoluka se kosala malamu na baye yo okokamba, Nzambe akokoba kobenisa yo. Nzambe akokoba kosalisa yo. Bolamu tokosala eza lokola mboto, eza lokola semence. Tango ozali kosala yango na bato, okobuka pe bolamu wana. Nzambe atie biso pona bolamu bwa biso bato. Yango wana esengeli komemela pe biso bolamu. Merci mingi na Papa Jano pour na contribution na yo na nzela ya Mère Teresa de Calcutta. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Tokolanda élément sonore yende kwa tigra ebiso eza lokota la lifalansa na nzela ya WhatsApp. Bonjour Adalbert, bonjour Radio Maria,
Bonjour tout le monde pour la catéchèse. Monsieur l'abbé, j'ai des questions que j'ai posées hier sur ce même numéro sur WhatsApp. Père n'a pas pu répondre. Je ne sais pas s'il faudrait du temps, je ne sais pas si on sélectionne certaines personnes, je ne sais pas comment. Donc, si vous pouvez me répondre à ces deux questions, si c'est voice, les questions d'hier. Aujourd'hui, je voulais savoir, quand vous parlez de la bonté, avec l'expression de Saint-Germain qui disait « La bonté aveugle nourrit le mal ». Je voulais savoir, il s'agissait de quelle bonté? C'est Saint-Germain qui disait ça. Une bonté aveugle nourrit le mal. C'est quelle bonté? Vous aviez parlé aussi de la dureté du cœur ou la méchanceté. Mais je voulais avoir une précision. La rigueur. Comment on peut lier la rigueur à la bonté, à la méchanceté et à la dureté du cœur? Merci, monsieur l'abbé. Notre-Dame de grâce, Ipène Jérôme. Voilà, le frère Jérôme, auto paroisse Notre-Dame de grâce. Merci na ndeko po ya mituna. Omitungisa te po ya voice otindaki lobi. Lobi sango roja koya. Soki ezali na ino, soki ekomelaki biso komitungisa te. Ba ndeko bakosungaka biso, ndeko Maxime, mama Régine, mbele bakomona yango soki ekomelaki biso. Lobi sango roja koya, bakotangisa ye yango. Tope mokolo mwa mitano na catéchèse interactive mituna miayo tembete bakotanga yango soki ekomelaki biso. Na motuna ya yambo oyo euti liloba euti na Santo Germain, la bonté aveugle nourrit le mal. Il faut situer yango na contexte na yango. Ezali lolenge te akoloba te soki olekisi mabe, olekisi malamu mingi, olekisi kosala malamu mingi ekomema mbeba. Elingi koloba nini? Tolobi mbele soki tokosala malamu na bato, tosengeli kokoba kosala malamu, kozala malamu na moto, pe kosala moto malamu. Kasi epusi malamu. Tango ozali kosalisa moto, okosala malamu na moto, ko luka pe bolamu wana ezala de manière assez concrète. Tokozwa mingi adage ya ba chinois ndenge balobaka. Nesika to opesaka ngai kaka mbisi, nazongelaka yo, osala nga bolamu na kopesa nga kaka mbisi, na ye na sengi mbisi opesi, ozolakisa nga bolamu na kopesa mbisi. Me pusi malamu, olakisa ngai ndenge baloboko mbisi, po ete na yaka kaka kosenga mbisi te. Voyez? Ezali na sens wana ki tokoki kotia oyo Santo Germain alobaki. C'est-à-dire apprendre à pêcher plutôt que okwa kopesa kaka mbisi. Tango lakisi muto ndenge balobaka mbisi, osali malamu. C'est encore une bonté. Osuki kaka na kopesa ye mbisi te, kasi omemi ye mwa musika na kosalisa ye po koma autonome. Ezali pe une manière de faire la bonté. Nzoka soki otikali ka kopesa ye kosala bolamu wana, me ozali kosalisa ye te po te ye pe akoka kozwali kokia kosala malamu, yango wana nde ekomi na niveau ya adage wana ya Santo Germain ya kolobate tango bonté ezali aveuglement nango dans le sens que ozosala malamu kasi ozotala te moto ozosala malamu boni azali ko se réaliser na bolamu oyo salie ekomi lokola aveugle. Na pesi yo eloko na kokipete na sali malamu na kokipete na sima soki kopesa ngai bolamu to soki kozongela ngai na kotala yango te. Kasi soki na moni ndakiso ye lisusu po na mbala ibale na kosala se bolamu kasi na sengeli komanyola bolamu nazo pesa na ndeko azosala nango nini, ezosala malolenge kani, ezosalisa ye akokola azoswa pe likoki akosalisa to te. Ezali na kati ya makanisi mana nde tokoki ko comprendre maloba ya Santo Germain. Bongo motuna mibale la rigueur. Est-ce que koki kozala comparer na méchanceté to pe na dureté na motema makasi? Bon, na li falance ande tozoko koka kosala ba différence hein. Na français c'est différent na ndenge komami, la rigueur, la méchanceté, la dureté. Kasi la rigueur ce n'est pas la méchanceté. Tolobanini
kozala makambo makasi na ndenge te olingi makambo na molongo. Voilà, la rigueur. Hein, olingi te makambo tambola na molongo. La méchanceté wana ezali penza mabe, c'est le contraire. C'est le contraire. Bato mingi basalaka confusion wana tango moto azoko luka ke makambo tambola malamu balobi aza motema mabe. Parce que alingi n'importe quoi te. Alingi désordre te. Koboyanda ki sa désordre makambo ezala nyamu bato mosusu bakoko mona ngo lokola méchanceté to lokola motema makasi te ezali bongo te. La rigueur esengeli kozala. On parle même de la rigueur scientifique. Moto soka zali même na niveau ya science, na niveau ya zebi. Ayebi ko tia makambo na molongo te, ayebi ko fanda te pona komabuku, ayebi ko fanda te pona tanga, oko avancer te na science. Et ezali ndenge moko te na méchanceté. Méchanceté c'est plus au niveau des cœurs. Et ezali ko kende lokola dureté à motema. Mais la rigueur, ce n'est pas vraiment à niveau à cœur. La rigueur, topé makambo, koluka makambo, na molongo, c'est plus à niveau de personnalité. N'habite ce qui personnalité, bon moto, voilà. Na niveau ya bon moto, nde oko kolisa, koluka makambo, na molongo, topé la rigueur. Mais la méchanceté, ezali vraiment l'opposé à bonté. Or, la bonté, topé bolamu, ezali kambo ya motema. Motema malamu, to motema mabe. Voilà ndenge nakoki ko limbola la rigueur avec la méchanceté topé la dureté des cœurs. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Vous allez kolanda Radio Maria Malongi to kokoba olokota la lingala elongo na Sango Albert mituna na bino nzela ba numéro na biso toko ya mbandeko. Allo mbote ndeko. Oui, allo mbote Maxime. Mbote Maman Elisabeth. Mbote. Merci beaucoup, Madame Matéa Kitoko, monsieur l'abbé. Nous sommes à Christ. Nous sommes à Christ. Mais bolingo isaite, wana isaite mabe. So ki tosai ba Christ, toti kala bantu ya bolingo. Bantu ya kosa di sabantu. Bantu bako Bakusalela, verset ya Matthieu 25, 35 à 40. Merci, monsieur l'abbé. Sambi abatela yo, apesa yo, soto makasi. Merci, Maman Elisabeth, Uto Nodasa. Merci na Mwambaye, Maman Elisabeth. Uto paroisse universitaire Notre-Dame de la Sagesse. Merci mingi na contribution makanisi kitoko penza Maman Elisabeth auti ko bakisa na kopesa kutu na bopesi biso Matthieu 25 35 à 40 et sambise le topé jugement dernier. Maman Elisabeth alobi ezali normalité que mo Christ soit à la motema mabe. Ça c'est très fort. Eza normalité que mo Christ soit à la motema mabe. Et normal te mo Kristo kwa kosalisa te. Eza normal te. Zambi to memi kati na biso kombo ya Kristo, bongo Kristo to yebini na salaki acte 10 38 asalise malamu na bato. Mo Kristo asenye kosala se malamu. Soki to sala malamu te Matthieu 25 35 à 40 ezali polele. Misala miangolo. Kosala malamu, kotala moto azali na boloko, kotala moto azali na l'hôpital, kopesa mai ya komela, elamba ya kolata, pe bongo na bongo, yango nde sengeli na biso kosala, po ete tozala lokola Nzambe o azali ta bolamu. Merci na Maman Elisabeth. Merci, monsieur l'abbé. Tokoyoka pe les masses sonores ya ndeko atikeli biso. Ote ndeko Maxime Mbote balandi banso ba radio ya mama nganga Nzambe Albert Mbole Losako. Merci mingi po ya catéchèse ya lelo. Ya solo penza bolamu ezali Nzambe. Ebongo bolamu ezali pe na yemei Nzambe. Pamba te soki totali na mokanda ya bikela, c'est-à-dire Genèse chapitre 1er, tozui verset 10, verset 12. Tozui verset 18, tozui pe verset 21, tokei pe kotanga verset 25,
okomona te ntango nzambe akeli mokili amoni te nyonso asalaki ezali malamu. Aye kokela ngai moto na elilingi na ye amoni te eleki penza malamu. Ya solo nganga nzambe bolamu ezali penza ya nzambe. Yango bapapa ya biso ya eklesia moko alendisaka biso soki tokotala société ya biso lelo esengeli to nous inspiraka na yango. Soyons toujours bons au point d'être considérés faibles. Merci mingi nganga nzambe ndeko Serge Taba Auto Marie des Apôtres. Merci. Monsieur l'abbé. Merci na papa Serge Taba, le King. Mbote na yo pe bakarme banso ya paroisse Marie Reine des Apôtres. Contribution kitoko. Na kundolela biso susu maloba ya tata episkopo te tosala malamu tiba mona biso lokola ndenge ba jeune na Kinshasa balobaka lembele na rolemba te kosala malamu na bato. Lokola uti na nzambe likoki ya kosala malamu nzambe wazali tabolamu ndenge papa Serge alakisi bolamu bozali pe kati na ye esengela biso ko lokwa tozali elili na ye tozala ndenge wana akela biso malamu yango wana tosengeli kobimisa se bolamu kati na biso pe kozala mitema milamu. Merci mingi na papa Serge. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Salut frère Maxime et salut monsieur l'abbé. Comment faire pour éviter la personne qui te jette toujours dans la tristesse, mais lui donne l'amour, mais tu lui donnes l'amour, mais il veut toujours te stresser par ses paroles. C'est Joël Bokoli depuis la paroisse Saint-Charles-Louanga. Merci na Joël. Moko ya misala miangolu ya nzoto ezali supporter les personnes ennuyeuses. Ko ndima moto alolenge wana ezali pe misala miangolu. Topesaki boko biyano na mitune kendaki pe kaka na nzela wana. Ozo kosala malamu na moto kasi moto wana alingi kosala o bele mabe to pe azali komemela yo boko makambo. Yo kolemba te kosala bolamu. Kasi bolamu na yo pe sengeli kokende mwa musika. Lolenge mosusu akosala bolamu na moto wana oyo azali komemela yo mwa mikakatano na bomoi na yo. Lolenge mosusu akosala epe bolamu ezali ya koluka kosolola na ye. Kosolola na ye na maye etambolaka malamu te kati na yo na ye. Soki likoki wana ezali kotala na miso ya bolingo mbela azali na ye une personne ignorante na lolenge te oyo azali kosala peut-être par ignorance ayebi te ke ezali komemela yo pasi na kati ya motema. Solola na ye. Likoki ya kosolola na ye ezali elembo ya bolingo, ezali elembo ya koluka bolamu mpo na ye, kolakisa ye nzela, kosalisa ye, kosambela po ya ye. Muta motema malamu asambela po ya baninga. Muta motema malamu. Muta motema malamu akozwa kangonga kosambela po ya banguna. Nzambi Yesu alobi na biso yango. Ayebisi biso to linga banguna ba biso pe to sambela po ya baye balingi kosala biso mabe. Ezali nzela ba Kristo bomoi na biso ba Kristo zaka ndenge wana linga munguna wayo pe sambela po ya ye. Tango lingi ye pe okosambela po ya ye ezali lolenge ya kosala malamu po ya ye atako ye azali ko nyokola bomoi bwayo. Merci Nandeko. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Toya Mandeko Ranzela Singa. Akei to tangi koma batira biso lokota la lingala et li falancé plutôt. Mbote ma radio. Merci beaucoup pour la catéchèse. Juste une humble contribution. L'Esprit Saint a imprimé en nous la bonté, marque de Dieu, pour que nous soyons ambassadeurs de Dieu sur la terre et qu'à partir de notre présence, Dieu ne soit pas invisible, mais c'est lui qui agit en chaque instant. Merci. Voilà, donc notez bien, même si nous sommes déçus, ne nous lassons pas de faire le bien. Merci beaucoup. Safina Charlotte, paroisse Notre-Dame de Fatima.
Kitoko. Merci na Safina. Très belle contribution. Commentaire ezali kutute. Toza ba ambassadeur ya Nzambe. Pona kosala bolamu kati ya mokili. Nzambe alingi bolamu bo ezala kati na biso na mitema na biso pour que to rendre ye présent. Voilà. Kitoko penza. To rendre Nzambe présent au kati ya mokili. Na bosali malamu. Tango to kosala bolamu kati na biso Nzambe azali o kati ya biso, Zambia azali ta bolamu. Merci mingi na ndeko. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Torokoba, ko tanga bankoma na bino, pe ko yamba bino, aboko ko bianga biso pe en direct na 082 to yambi ndeko. Allo, mbote ndeko. Allo, mbote ma radio. Mbote ndeko, biangi biso wapi ndeko. Ezali kaka ndeko Antoine Poiti depuis Parole Saint-Alphonse na Matete. Sango Albert, nalingaki nayeba ete boye concernant la bonté ya Nzambe. Hier, la catéchèse du père Roger Nalandaki à Lobaki, celui qui a la bonté, celui qui a l'amour, est toujours prêt à pardonner. Ce qui n'a vu le Lobaya Pape ou à Lobaki, c'est pas Dieu qui se fatigue de nous pardonner, mais c'est nous qui se fatiguons d'aller demander pardon à Dieu. S'il vous plaît, Nangakina Ebaïte Boy, wana ezali na ndenge moko te ya kotisa biso ba chrétien. Idée to moral moko boye ke mutu akoyebaka oyo naosala eza mabe te nazosala kaka mpona nayebi soki nazongi Nzambe akolimbisa notre ya kobebisa mpe kopousse mpe bato na mabe mpo nayebi kaka Nzambe akolimbisa parce que Dieu est bon et rempli de bonté. Et ma deuxième question est celle-ci, mon père. Nalingaki monsieur l'abbé Mbole, pardon. Concernant la bonté toujours. Peut-il avoir de personnes bonnes, non? Autrement, ils sont tellement rejetés par leur bonté, ou leur bonté ne les permet pas vraiment à vivre heureux avec les autres. Monsieur l'abbé. Merci na ndeko uto paroisse Saint-Alphonse na Matete. Par rapport à motuna ya yambo, mosantu papa lobi biso bato tokolimbisaka parfois. Nzambe akolimbisaka biso tango inso pe nature ekolimbisaka biso te. Est-ce que côté ya ndenge wana ndenge ndeko auti kotuna ezali ko mema biso na moral moko te ya koloba lokwa Nzambe alimbisaka ne kaka nasala nanga lisumpu akolimbisa. Tomesana koloba tout excès nuit. Tout excès est nuisible. Tokeba soki to exagérer na lisumu ba conséquence ezali olobi lelo na osala lisumu boye na oke osala tubela lobi na osala lisumu boye na oke osala tubela oyebi te nini ekokoki kokomela ntango ozali kosala lisumu wana se momala okoki kozanga meme moma ya kosenga bolimbisi fo kokeba tokanisaka te ke likoki ya kosala lisumu soko okani yango obandi yango na ebandeli mpe okosukisa yango kino suka no ekoki kokoma te ntango ozosala lisumu wana oza na kati en plein acte pécamineux okokoma même pas na suka. Tu peux même manquer l'état ya kosenga bolimbisi. C'est ça le problème. Donc tokende na logique wana te ya koloba lokola Nzambe azali infiniment miséricorde alimbisaka ne kaka alors bon voilà na runa kosala lisumu na okende na tubela Nzambe akolimbisa. Attention, tout excès nuit okozanga même likoki ya kokende tubela wana okozanga même likoki ya kosenga bolimbisi. Alors faut tosala très attention na esika wana. Motuna ya mibale, est-ce que ezali na bato bazali malamu motema molamu pe babwaki bango likola bolamu bwa bango bazali Yesu Kristu deja ezali ndakisa asali bolamu
bandimi ye te. Eza mpe na bato mosusu azosala malamu baketonga ye akanisi nini lokola bongisi grotte à paroisse wana bakolobani akanisi nini lokola pesi groupe électrogène na paroisse akanisi nini ezali na bato ndenge mona bayini yo kutu yo sali malamu okamati groupe électrogène opesi na banganga nzambe na paroisse na motema molamu po yoki posa kosala malamu na eklezia ya yo meza na bato komona bakokanisa pe mabe ezalaka na yango kasi ya motuya ezali te ata koyoki bato batongi yo mpo na bolamu osali bayini yo kutu yo kozonga nsima te nzambe osali yango na bomoto te kasi osali ekela wana na bonzambe eli mosantu azali kati na yo. Motuna ya misato eske ezali na babola oyo bakoki kozala motema molamu bazali les pauvres qui sont bons bazali babola oyo ndakisa balekisaka ngonga na bango mpo ya kosambela bato bazali na makoki bazali na bango azangi makoki kasi azali kosambela soki omoi totali kimobola ya materiel kimobola ya biloko bazali babola pa mitema mabe pe bazali babola mitema mabe bazali oyo ayokaka motema pasi po ye azali lokola moninga te azangi ye azali na bakoki lokola moninga te ya mitema mabe pe bazali ya mitema malamu bazali ya mitema mabe pe bazali kasi tosengeli kosala makasi koluka tozala nde mitema malamu tozala bato balamu neseka te tozala bato babe yango wana epusi malamu. Merci. Merci beaucoup, Monsieur l'abbé. Rapidement, Togoyamba sous éléments sonores. Bonjour Maxime, bonjour Monsieur l'abbé. Merci pour la catéchèse ya moko kitoko penza likolo ya bolamu. Olobi moto wa bolingo akoluka se bolamu bwa baninga akosalisa bato akolimbisa nasepeli mingi nganga nzambe olobi soki oza mokambi esengeli oluka mingi penza bolamu bwa bato ozali kokamba nganga nzambe na kotuna ebongo mwami meso nango mpe na eklezia ekoti ebongo mpo ya bakambi baye bakokamba kasi bolamu ya bato bakoluka se na ngambo yoko o bato ali falansa balobi okomi na 2 poids 2 mesures bandeko basusu basali mbeba olimbisi olobi bolamu ya bato nzamba boyi kasi bandeko basusu basali mbeba osangisi bato te ye akende kaka akende bolamu ya bato yango mokambi akoluka ezali boni eske esika wana mokambi akoluka bolamu ya bato to pe boni ya mibale mbelo yebisi biso te kosala malamu mpo ya bato mingi koluka bolamu ya bato kolimbisa pe bongo na bongo nzamba kotika yo te akosalisa yo nganga nzambe motuna ezali akosalisa yo awa onse to pe akosalisa yo tango akosambisa biso pamba te tomona kote bato basusu asali malamu ti suka bomoi bwa ye kasi bazongisili kaka mabe na meme ti mbele awei nzambe akosalisa biso na se ye to pe mokolo akosambisa biso ya misato mpe ya bosukisi nganga nzambe okoloba nini na expression oyo mingi bato balobaka na lingala nayebi expression mpenza te bolamu epolaka te bolamu egangaka bolamu efutaka epolaka te ndenge nini egangaka ndenge nini efutaka pe nini. Merci nganga nzambe na telemu moke wana. Merci beaucoup commandant. Monsieur l'abbé. Merci na papa commandant Augustin nasepeli koyoka yo lisusu po nayoka yo mwakala motuna mwayambo bakonzi baye bakotalaka boko bato basengeli kosala bolamu basusu bakosalisa bango te kosala bolamu ya 2 poids 2 mesures ezali malamu te parce que tolobi bolamu source nango euti na nzambe nde azali bolamu nzambe ta bolamu pe ntango nzambe akolakisa biso bolamu na biso banso yesu kristo esika tomoni bolamu ta bolamu bwa tata na liwa ya yesu kristo tomoni ta bolamu bwa tata yesu akufaki mpo ya nani mpo ya bakongole kaka
po ya baindo kaka bamindele kaka to po ya banani yezu awa po ya biso banso libiki po ya biso banso nzambe alingisa liwa ya mwana wa ye po ya bato banso ta bolamu bwa nzambe yango wana bongo soki biso tozali na likoki wana ya kosala lokola nzambe tosengeli kotala bilongi te kokabola te deux poids deux mesures te bolamu okosala na moto nyonso nasepelaka mingi na lisolo ya samaritain mosamari ya malamu babenge mosamari ya malamu bon samaritain azali samaritain toyebi basamaritano soki bazali banani na lisolo ya na mikanda misantu bakotalaka bango bato te bakomonaka bango basumuki bato babe penza basamaritain me ntango yezu akobeta lisapo abengi mosamaria molamu lokwa mpe kaka ndenge ndeko alobaki eske il peut y avoir des pauvres bons et c'est ça donc ezali na lolenge wana koloba te soki tokosala bolamu lokola mosamaria wana atali kutu te oyo akwei azali nani aza moyuda to ndeko na mosamaria te akamati ye mbala moko en charge yango yezu abakisi bon samaritain de bon wana ntango abakisi elongoliki mosamaria na ye mpo asaleli oyo nzambe azali kosenga na biso donc kosalisa ya deux poids deux mesures ezali susu ekela ya malamu te oyo ewuti na lisalisi ya elimo santu te wana ekomi bomoto na esika te totia bonzambe motuna ya mibale nzambe akosalisa biso na bolamu tokosala akosalisa biso to mpe akofuta biso awa onse to mpe olikolo to na jugement nzambe akopesaka bolamu na bato akoki kopesa awa onse to mpe akoki kopesa olikolo akoki kosala nyonso mabale afuta yo na bolamu osali awa onse to mpe afuta yo na boyingeli o paradiso ezalaka bongo Bernadette de Soubiro alobaki na mama Santo Maria me esika mpo nini otika ngai na koba kozala na mikakatano ya pema boye mpe mama alobaki na ye ya yo awa te lifutano awa te ya yo ezala awa te ezali esika mosusu obokonzi bwa likolo ezali se ndenge wana donc nzambe akosala biso bolamu awa onse akosala mpe biso bolamu na boyingeli o paradiso mpe motuna ya suka ya papa Augustin bon bolamu epolaka te egangaka efutaka bolamu epolaka te zambi nzambe apolaka te bolamu egangaka zambi ekomonanaka soki osali bolamu ekoki mpe komonana me kasi koganga ya lolenge ya kobeta mbonda te bongo te to ya kobeta kelelo na sali bongo te egangaka na lolenge te emonanaka bolamu emonanaka facilement okoki komona yango me pa na ndenge ya extravagance na ndenge ya kobeta mololo bolamu efutaka oui me na nzambe pa na bato nzambe nde moto akozongisela biso bolamu oyo tokosala na kati ya mokili atako ekoleka mpe na nzela ya bato merci na papa Augustin. Merci beaucoup, monsieur l'abbé. Tu retires la canne à éléments sonores, tu retires en France, maman Maggie, na koliki ya bakisipe makanisi mae na malongi ya mokolo. Bonjour, monsieur l'abbé. Bonjour, Maxime. Merci mingi pour la catéchèse. Ngana linka na pesa contribution na ngai. Po na losambo la ngai na senga mingi na bi mokonzi. Sali sangana iba kokanisa. Kosala kokanisa pe kosala kaka malamu. Bien que ezali mwa pasi na biso bato. Mais malamu ezali eloko ebotaka malamu kaka. Na témoignage ya vie na ngai na koki koloba yango te na molai na kokanisa kosala malamu yango mokonzi mpe aza kosala bolamu mingi na kati ya mabota na biso eli malamu ebotaka malamu totika méchanceté totika motema mabe
biso bakristu toyeba kosala kokanisa mpe kosala kaka malamu. Merci. Mama Maggie na France. Merci Maman Maggie, Monsieur l'abbé. Merci na Maman Maggie. Contribution kitoko toyambi na motema moko na sepeli po alobi totika kosala mabe. Voilà. Tina malongi malelo yango na totika kosala mabe. Tosala se malamu. Qui sème les vents récolte la tempête. Soko sali malamu okobuka pese mbuma ya malamu na bomo ibwayo. Merci na Maman Maggie. Rapidement, moi, remerciement à Bandeko, Boboto, Monsieur l'abbé, Pendeko Maxime, Matondi po na Malongi, Elimo Ekamba, voilà, Ekambangai po na Koba, Kosala Bolamu, na Baye, Bakosala Ngai Mabe, Mokolo Molamu na Bino, Pe na Bana Mama Banso, Mama Efrazi, Uto Paroisse, Mater Dei Kuna Nangambo ya Mongafula, Monsieur l'abbé. Merci na Mama Efrazi losambo kitoko to sambela lisanga yo sambela po ya yo moko pe po ya bato banso losambo kitoko penza nzambe akamba mitema mya biso po te to sala rase malamu. Merci Mama. Merci beaucoup Monsieur l'abbé, Padre Albert, pour cette catéchèse très nourrissante. La radio Maria est une grande école pour nous. Que le Seigneur vous garde. C'est le frère de la part du frère Jos Mokolo de Tindelibiso Nkomaï, Monsieur l'abbé. Merci Nandeko Jos, Nzambe abenisa yo pe akamba yo na nzela oyo esengeli po ete oyoka esengo na bomo ibwayo. Merci. Voilà, merci beaucoup na bino bozaki baike kolanda biso toko sukawana tokozongisa maloba yambo toka bwana bino epa Sango Albert asala biso na mwa likwe maimanso toyekoli na mokolo lelo. Na boku se bandeko ndenge Mama Magia uta koloba totika mabe tozala malamu. Zambi kozala bolamu ezali bonzambe kati na biso bato. Nzambe wa akeli biso na lolenge la ye nzoka ya zali ta bolamu. Papa komanda lobaki bolamu epolaka te, Nzambe apolaka te. Bolamu egangaka, oui, bikela ya bolamu emonanaka. Bolamu efutaka oya kolona malamu akobuka se malamu. Motema mwa biso ezali mabe mingi, ebebi mingi mikolomiye. Yango pasi pe eluti. To bongola mitema. Toka na kosala malamu po ete to rendre Nzambe présent na kati ya bomo ibwa biso tala tina ya mbuma ya elimo santo o ezali kati na biso euti na bolingo kozala motema molamu. Merci.